chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la langue qu'on appelle Matika Songo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. On a battu keto belé. Il y a des gens au balinga qui te ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Battu keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Bonjour et bonsoir chers internautes, bienvenue dans votre émission Tosola. Mon émission Tosola, mon émission Tobetara vraiment m'associer à parler, on parle. Si elle dit on dit, dans côté politique, comme musique, théâtre, même dans Maramatucho, on parle. Donc aujourd'hui je suis avec une dame, Joyce Chatou, une femme sage, une femme très intelligente. Les gens qui sont dans ce fond, les canaux plateau, nous Tosola, comme ils ont Tosola, tout me consolant sur les femmes. Donc comment moi ça colle ma mobile? Comment moi ça colle na mobile? Comment moi ça colle ça fait moi bien? Comment moi ça colle ça fait mobile na mbeto? Comment moi ça colle vendre na mobile? Comment moi ça colle sokola? Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui bah sokola bien té. Il y a des femmes aujourd'hui aya ma mobile bien donc so comme ka be makela bi singa dans ça na megalo ko solola lelo na yo to so pe na balandi nyoso ba olanda biso partout dans le monde entier to mega ko so sur ces sujets yemoko ameka ko développer les biso moya on peut rester à commenter ngaya ngani commenter mais yende mutalo baka vérité. Salut madame Chatir. Salut madame Adassa, petite sœur à Jésus. Moi c'est à Tonda partout, moi c'est à Mikou à TVD, moi c'est à Missouli partout quoi. Maman Chatir lelo vraiment okanga mingo na lelo on a fait battre au caillou. Mais quand on veut ça, on vraiment y est biso. Mais lelo on le bela moi si. Mais quand on explique ça bon moi c'est on obéter c'était ma casse on a ndenge. Et puis on insiste là lelo na le bela femme Android. Femme Android on a ndenge ni pe na source mais quand on explique ça maman OK. Merci beaucoup madame Adassa, merci vraiment, merci beaucoup. Nazo pesa na mbote na ba téléspectateurs na biso nyonso ba téléspectatrices na biso nyonso bisika nyonso bolandi biso monde entier na 4 continents nyonso. Merci vraiment mingi. Lelo toza olobela mamba basi. Ya onde mingi dossier wana côté wana nde madame Adassa côté wana bimisa bisisa fait di ba biceps et bimanga côté wana mingi so na olobela basi. Et ça la ngelengi po za domaine moko privé quoi. C'est un peu ça. Domaine moko privé. Yango to bisko poto yeba. Femme Android wana o yebisanga na téléphone na femme Android. Femme Android on a ndenge est-ce que moi ça comme so chomba ta yo mo na sens ni. Bon madame Adassa mingi so to lobi femme Android donc to somo na femme comme être féminine et puis to somo na Android comme téléphone moderne, téléphone moko o eza civilisé, téléphone ya lelo quoi. Donc il y a là que ça s'ouvre totalement bien. Relation y est cause entre femme na Android, femme et moi si Android téléphone, moi si na téléphone relation y est à quatre. Donc veut dire lika ko like ça que moi si à lelo, moi si à mise à jour, donc moi si à actualisé, moi si à civilisé, moi si à éduqué, une femme moderne, une femme qui craint Dieu, une femme propre. Donc moi si on va mise à jour, moi si à sika. Attends, moi c'est à 1940, moi c'est à 1955, moi c'est à 1950, moi c'est à Kala. Mais Bataoka mise à jour, Ozonga Lelo, je veux dire Makambo. Je veux dire Makambo, Kozonga moi c'est à Sika, moi c'est à mais comment Kozonga moi c'est à Sika? Comment Ozonga moi c'est à Sika? Ils sont la nini? Madame Adassa, au moni Kozonga moi c'est à Sika, ezali ko réunir ba critères rebellés.
omoni mwasi ya kala azalaki mwasi moko éduqué civilisé tout mais eza bamakambo mingi so osali vraiment différence entre bamama na biso ya kala na bamama na biso ya lelo na biso basi ya lelo omonaka différence eza makasi so tolobi mwasi ya mise à jour cela veut dire makambo ya kala mais na bolelo entre autres esukoleli ya mwasi eza na kati eyambeli ya mwasi eza na kati ndenge nini okoki kosala baeffort mpo bimisa mobali mbongo facilement eza na kati ndenge nini okoki koyamba mobali na présentation ya biloko likolo ya mesa ya mobali na ofo ezala ndenge nini. Normalement madame Adassa so tokei tout droit na bit mwasi normalement il faut azala oyo babenga bopikiliki bonzoto na ye cela veut dire que oza prête en tout. Omoni lelo na mwa mise à jour moke lelo moi bamama na biso akala ezalaka so papa oti mosala ye mwa bebe ezalaka te mwa butu wana ezalaka te mwa chéri mwa monseigneur ezalaka te mwa kokwanza papa na libandi mwa linzaka wana ya molai oyo ya mwasi ya lelo akoma oti avedi papa lere azokuta deja oza prête en tout. Bamama na biso bazalaka so mobali aye bonjour papa bonsoir papa boni papa esuki wana mais mwasi ya lelo esenga le papa azosala entraîne na ye awuti mosala okoteli ye kuna na chambre olandi ye lere aza kodéshabille oza na ye ozoede ye kaka ndenge oyedaki ye na ntongo mpo asabille vedire na pokwa ozoede ye mpo adéshabille mpo bilamba alataki yo moko mama na ntongo ozalaki deja wana lere azolata otelemeli ye azolata bongisi ye mwa bamasola lokute ya bien essentiel ke journée ya papa ezala malamu le apa ye na pokwa kaka ndenge olataki ye na ntongo madame Adassa mobali aza bebe omoni bamama mingi ya lelo baosala mwa bokeseni wana parce que bamoni ke ya libala ewumeli nango alati soutien orange na se kuna atieli biso ya mauve nayebi tie nayi nakangama nasala crise madame Adassa mama alinga boma papa na couleur nayebi te so aza na idée osala drapeau ya pays nini nga nayebi te babiloko wana ezosala badeséquilibre mais mpona ozala un peu bref mwasi ya kala na mwasi ya lelo epuis si otali lelo bato ya divorce eza vraiment ebele omoni mwasi ya ndako na mwasi ya libanda mwasi ya libanda asalaka mise à jour ya mwasi ya ndako so mwasi ya ndako badra na oyo eza mwindu ebeti déjà 2 mois 1 mois 3 semaines neti boye toa na période ya bamoi madame Adassa yana mibale ebele batokaka makasi esengaka dra une fois kaka olongoli otie epuis bafacilité biso wana na kini partout bafacilité biso lokola balingete badra banini mwasi il faut asorganize ezala toujours propre ezala moko mibale misato te ntango mobali aza kolala oza kochange badra na ye chambre na ye oyeba ndenge nini okobomisa yango okoklase yango omona bachambre mosusu Adassa mobali alali na butu elo mo elongwe likolo na garde-robe epueleli ye na motu mobali akati na opongi evimbisi ye azoki bichacha na ndako donc na chambre apombrement na ye bisi okolima te donc biloko wana nyonso ezosala mo badeséquilibre lere okepa fille na libanda akoti ka studio apamba bien climatisé tapis propre bazosokole na salle de bain papa batiaka ye makolo na mai ya moto papa miso ekomi yeka paipa ekomi na ndako soko oyo papa tokolia te on va voir papa nasengaki yo mbongo nayebisaki yo so nazwi na opesa papa akomi kaka kandakanda lokola ngolo akomi kosielumuka okaka na maboko kuna baobenge bebe baobenga ye sheri elubu ya papa mama zwa ta na yo ya kolambela mobali eza biloko misato mwasi asala yango presse te madame Adassa biloko misato enene nani eloko ya liboso toza na cuisine ntango mama azolambela papa baba tokusa non ouais c'est bon neti ya on peut avancer fait que toza na balabala et puis ya mama azolambela papa faut pas azala pressé ntango osala cuisine ya papa il faut vraiment tia bomoto na yo ki bomwasi na yo mayele na yo nyonso wana biloko ya papa eleka mungwa te oke wenze zwa temps na oyo kopona ta mosusu pondu ya bien mpo lere ozolamba to bomeli yango nzoto na bambisi ezala déjà prêté yeba koservir mobali osala bamanzaka milai c'est bien bon eza mabe te surtout wana nde na ozongela yango makasi mais vapati d'abord osala bamanzaka milai eza na kati ya beauté mais soki okei na ndenge moko médical omonake ezomemela biso bainfection ebelebele lelo mwasi ya lelo 6 heures déjà avandeli whatsapp
avandeli Facebook mais maman na pas ba maman na biso ezalaka te azozwa temps na ye occuper mobali na ye. Question yanga na tourner plus excusez-nous donc question yanga na linga ki na tuna ezabo basi oyo bataka manzaka milai wana okoyoka ye mosa azosokola na se est-ce que mosa na bamanzaka milai est-ce que akosokola bien na se madame Adasana opesa exemple moko po mona ke kotia manzaka milai ezankele makasi raisonner ka fio atie manzaka milai yebiseka alia fufu ah oui abandon so teli na kata manzaka omona ba fufu ekoti tina kata manzaka bapondu ekoti tina kata manzaka lelo lia ipondu lobi mbisi ya mai lobi nini je ne sais pas so bazwa ata ya kotia basine moya mokie batie nini désinfectant na kati azwi vraiment temps na ye ya kozwa nzete kolongola eloko moko po ezala propre na si tolobi mamba cuisine naloba biloko misatu nde ekanga papa eza ebele nakosokola ya basi mpe ya se explique biso na ndenge osokola mwasi na se toza na cuisine après cuisine toza na douche ya mama soki mama akoti na douche faut pas kobima apresse madame Adaso oyebi nini en tout cas eza batanti mosusu batanti mo excuse ngai so akoti na douche azokima mbangu lokola nayebi te na ata hiver yango bamama na biso ya poto boyebi hiver yango ndenge ezalaka omona tanti mosusu akoti na douche mbangu azobima nde amoni mami wata na douche fozwa temps na oyo ya kosokola epuis kosokola c'est bien neti bapays lokola ya baétranger wana ya bapoto toyebi bien ke bamama na biso batantine na biso basokolaka na bakantine te mingi ezalaka kaka ou bien mai ezokita likolo ou bien ezokita na benois na nini na benois ou bien azosokola me mwasi fo azwa temps na ye ya kongumbama madame Adasa basokolaka ya kotelema te oza mobali te po mobali ayebi eloko ya kongumbamela na se te me biso basi tongumbamaka na se na position tolambaka fufu bamama ntango ngumbami ndenge wana ozwi so na yo soki mpe na bandeko na biso baza na Europe baolanda biso soit temps na yo toujours benoir ndenge ezalaka na nini nango ebibisaka mai ofukami na position oyo tolambelaka fufu okiti na se ozwi mosapi na yo oyo madame Adasa tolobi bien oyo soki oyo te tokoutilize oyo ongumbami parce que nzoto ya mwasi eza poche tokendaka nde koluka basalite na kati mais apparemment balobaki mwasi asitaka mosapi na se te madame Adasa kaka bato wana so olandi bango mobala okima so olandi bango antuka ntango tooloba oyo amoni akotia te ye mais biso toconseille mwasi il faut kokotisaka mosapi na kati kozwa temps ya kobimisa basalite nyonso eza na kati mais je vous dis so servir mobali bien na butu na ntongo ozalaka esengo apesa mbote mpona bato baa na poto banda na chateau rouge nde toyokaka ti na veni obino boyebi ya mosika wana neti babiso na bakinawa tokozwa neti na minute oyo toza na bandal toza na commune ti banda na commune ya bandal awa ti na baka yawo papa azoseka kaka boye nzela sourire mpona butu azwaki misala malonga omona fi ya libanda osopa bakabelo nzela ya Chine na nzela ya Dubai oye makasi kwani azozwa temps na ye ya koservir papa na mbete azozwa temps na ye ya kosokola nzoto na ye ya kilo mwasi azozwa temps na ye kosokola se ya basen na ye na se ya basen na biso salite ebombamaka kuna ozozwa temps na ye ya kosokola batete na yo place totetaka bana bamama babota bayebi batetine na biso ebombaka basalite na kati il faut kozwa temps ya kozwa mosapi kogrataka likolo ya tetini na yo kote basen na yo ezali tolo na biso ya kibomwasi ozogratte na batetini na yo mama opesanga raison basalite ekobima kuna kolia boza na intimité na papa le papa koluka asimba obi atia na mwa munoko ekosala kwa mabele boye lero okepa mwasi ya libanda ezalaka te mama obimi mwasi ya salite koyokisa biso soni te mama zwa temps na yo sabone massivement na Matika Songo Kaskas TV s'abonner pas ya Matika Songo boss ya mboka boss ya makasi boss net bon ndenge obelika masukwana sona ezape bien vous voyez il y a deux femmes malgré que sukwana malgré propre na mo mobala kimi mobala opesa ko ke mo sa rebembe na mbeto mo sa pesa kanga musala nga foka na saka likolo na ye mo sa koka te mo sa répondre bi Adasa mo mobala atako to sali nda to panza na rein so ka linga boyo kaka est-ce que vraiment vous êtes sûr que sexe pe kanga pe mobali kanga pe
au moins ndenge oza otelemi elengi boye mwasi ya mobali moko oyo prochainement na opesa komba papa na biso bosabone toujours ka ndenge oza elengi boye adasa nabi tonton na biso leka aopesa mbongo akutimie aobanga misuni na yo mbongo ya dot eza mpona nzela ya Jérusalem yango nde tuna bapapa nyonso mibali nyonso okozala no la belle de belle ata nde na sopi nango omoni na sopi bameshe boye totie bamake-up na biso soki na mbeto oza fufu ozobimisa mobali na yo libanda tuna mibali nyonso baoyebisa eloko ebimisa bango libanda numéro 1 eza mbeto alors elo na oyebisa bamama na opesa numéro na ngai ya contact bobenga mais mingi bosabone massivement na Matika Songo TV nakolakisa en live nalobi bien en live naza na équipe technique mobimba to travaillera na bango naza na bamama ya bamongo naza na bamama ya baswahili naza na bamama ya barega naza na bamama ya bakongo ya bandundu bandeko na biso bamama bakongo bakolakisa mwasi ndenge nini bazaka na botosi epai ya mobali lelo biso basi ya lelo ekomi ozokole mobali vraiment yango mpe ndenge na okendele basi oyo bazala brutal wana mwasi oyo azalaka so mobali na te a ye pa te a so mobali na likolo ye mpe likolo parceke yo noza madame Chatur mwasi ya mayele mwasi apesa biso baconseil mais kopesa na conseil na basi wana oyo balingo otia temeli na mibali na bango mobali agangi yo mpo ogangi mobali asala boposa et puis le femme oyo en fait oza plus mieux placé ya koconseille nake plus na sujet wana s'il te plaît basi oyo aza kati ya ndako ya libala aobima libanda madame Adassa naza sur ndenge oyebi ngai madame Chatur naza na salon de coiffure ezali na yolo nord na avenue Bagata 54 naza na cliente na ngai moko place azali ayebi joueur moko ya Angola équipe ya Kabushkop de Yupare alingi abala ye ayebisi mobali abi avant balanga il faut to signer contrat na otika boîte te na otika bavi na ngai te mais Adassa ekamwisi ngai biso basi ya lelo tolingi likolo makasi mobali alati azobima oke boîte oyebisi ngando okomisi nga rideau tokeka na yo vitesse eleka mingi azomona mabala to ya badivorce esalama mingi bamama nabeti sete boyeba kosimba mibali na bino na ndako boyeba kozwa soin na bango soki ozwi soin na ye te yeba bachet méchant baza libanda bakoswa ye epuis bafille ya lelo ya kini soki sa afongoli monoko akoti mobali akangi babima lisu te donc ameli mobali akomi na kati ya libumune akomi kovivre kaka kuna ata otie tolo na se na epai ya pasteur mbie akozonga te ata otie tolo na se osisi baeglise nyonso ya kongo mobali akozonga te clé ya mwasi ezali se prochainement tolakisa na émission oyo ndeni mwasi akoki kobouge okoki kobalola et puis madame Adassa mpona tosukisa nakoexplike mpe bamama baoyo baza minene makasi balobi biso tokokana te bapema basouffle nyonso wana toza na bamama bakosunga soki bandeko baobenga ezala mpona babétise te mpona buzoba te émission ezali vraiment émission moko sérieux po tosunga na bandeko basi toyeba ndeni mabala na biso ekoki kozala makasi soki isi ozwi okotika te soki isi okangi okotika te donc tolakisa en pleine émission position nini mwasi akozala na mobali mpo mobali ayoka elengi epuis naza koinsiste soki ozosepelisa papa bien mbongo ekobima onosenga mobali mbongo position nini esengeli ozala mpo mobali abimisa mbongo esengeli osala nini mpo mobali asanzelako mbongo ata bombi na poche ya kati ebima naza na baproduit oyo ya basi esengeli basalela leo baza kosokola banzoto na bango ya basi naza na baproduit oyo esengeli bautilize epuis biloko mosusu etikali baproduit ezali comme na suka déjà mais comment mwasi akosuka combien de fois par jour une femme doit servir na combien de fois na journée moko bon normalement nombre ya kosukola ya mwasi minimum toloba 2 fois mais soki neti bandeko na biso bapoto batantine na biso bayebi batabufatu ayebi mamni nazoloba bashida ibula bayebi mamni nazoloba donc bango babima ntongo 4h-5h déjà aza na kayu donc normalement okate kayu te mpo ozongisa ndako bayebi ndeni mwasi nyonso ayebi ndeni akoki kosorganize mais minimum ezala 2 fois soki oza na ndako selon batemps na yo 3 fois eza mabe te mais soki okomi na 5 fois 6 fois nayebi te so oza na bula okoma ngolo bien ninga ayebi te. Ok, merci, nous sommes déjà à la fin de notre émission. On est dans la première partie, dans deuxième partie, maman Chatur, pardon, boire quand maman mi balé.
après ce numéro de téléphone. À la prochaine et tout le basso moi mingi. Merci beaucoup. Na pesi kaka Jojo Ngonda Imen Bambote Ebele. Na pesi Serge Palmire Bambote Ebele moninga ya Jojo Ngonda Imen. En tout cas, nazo pesa mbote pa ya mukolo kombo. Donc veut dire mukolo kombo nazo diembela na sima na ye madame Amida Chature, madame Amida Chature, madame la Dircar. Donc bambote ebele donc Chature ezande yo mais to kimika Amida net ka to diembeli ka na Chature. Bambote vraiment ebele na pesi bambote na ngai pa ya maman Angèle Kanam, maman chic dame, mes respects vraiment beaucoup, maman, mes respects beaucoup. Numéro à contact ezali 0 plus 243 082 95 85 580 plus 243 82 95 85 580. Ok, merci à Coco de Mali, caméraman, merci pour un bon travail aussi, la boss Annette Matika Songo. Coco de Mali, nouveau marié, mobile à moi Simon. Matika Songo, boss Annette, Laetitia Kouya, et c'est Luc Amour depuis la France, papa la Christiane, la Gladys, Bambo Tebele, Barbie, la patronne, Fanny, tout ma papa, Hippolyte, maman, Céline, Bertina, Massa, Tonika, la grâce, Ilunga, grâce, Katanda, Binoni, ce Bambo Tebele, merci à la prochaine. Laetitia Kouya, la patronne, 3 fois un seul, 3 fois un seul. Ok, à la prochaine, merci. C'est Matika Songo TV, Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Matika Songo. Wana bato aketo ebele. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo ya solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa e ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.